ça ou bien faut le kaka que l'eau cher quand on a les lourds nous on a haya moins cher on a ce qu'ils ont plaisir en tout cas bisomba sombate mais là où est coquina yo ah mais là où est coquina yo bisomba sombate dans le bien bisomba sombate ah surtout tes oya bisomba sombate hein et ça bien mais côté maquillage et ça bien mais côté maquillage dans le bien on vient et ça bien mais il faut qu'on voilà, bienvenue de retour na première dame look. Les loups na première dame look na se décidé na ça la vidéo où yo justement na chaîne où bino mo boyebi et sa chaîne ya beauté na la sa beauté et mon mode et moko ma solo et moko un peu tout quoi pour la femme congolaise bateau pe bazan communauté ya YouTube na lingala surtout ba koka ko se retrouver. Alors le loup na ki na sujet hein ko yebisa bino que il faut savoir quoi embrasser comme indima kondima ben perfection kondima ndenge nzambe asala ko mindima par là elingi kolobani lelo tozota ba vidéo tozomona ba modèle bato pe bazana diaspora bozomona peut-être bato musundenge ba se comportaka du coup yo peut-être ozolinga o embrasser eloko mutu mususu asala peut-être o eza image na yote ou bien elo mo boy kaka parce que mutu mo kasala ki ngo boy mutu mo mususu mona ki na boy mutu mususu pe ndenge nini voilà lelo tolobela makambo tolobela d'abord premièrement savoir ko embrasser ko mi accepter ndenge yo ozali ndenge nzambe asala kondima na ba imperfection na ba qualité non parce que na tambola na ngai par rapport ya ba makam na mona pe na vie voilà na tikala mona na mutu parfait en tout cas zate mutu parfait azate voilà besoin tout na biso ba imparfait atanga bwina zana ba défaut pe ba qualité na nga yo poza ba défaut na ba qualité na voilà na ngai ko loba juste ko yeba ko mi accepter ezilo komoko ya bien justement parce que mon moninga mso alati sapatu ya louboutin oyebilo ni asala ki pozo ngote oyebite mikolo avec makamdingi zo marcher trop vite même Snapchat, Facebook, WhatsApp, YouTube, babiloko nyos teza akite ntukiza ba monde mopeka ya sika hein batu belé bazolinga komila kisa surtout na ba réseaux sociaux mais peut-être en fond koko mona mutwana azara na endingi azate en tout cas justement ba jeune sœur hein bato balandanga peut-être ba baza âge ya muki par rapport ya nga ezate nyos to mona na réseaux sociaux eza bongo surtout koyeba komi accepter koyeba par exemple nzamba salio boy kolukate yo déformer yango yo okomisa ngo sepende nini pour zala semblable na mutu moko boy ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ton image. Voilà vraiment message na nga yangwana izala ki wana mais en attendant na lina soulever point oyo hein zambe soka salu apesi beauté na yo kotia maquillage hein eza bien mais côté maquillage ils a bien mais côté maquillage na le bien vient ils a bien mais il faut qu'on m'y accepter parce que maquillage doit que côté ngo juste ka pona ko embellir ko bongama parce que tata o lamuki bino mo boyebi mutu moko ta lamuka ka ndenge o lamuki o brosser mon côté donc mon robongsa ngo pour so o brosser mon côté o soli na mninga mso yebi nde mon no na tongo elumba solo donc o bongisi mon ko elongi soko o bongisi longité faut hein o lamuki na tongo faut sokoli longi sokoli c'est la même chose avec maquillage, c'est la même chose avec se faire belle. Non, tika la vraiment surtout na côté à se faire belle, les a bien, mais kolingate ozo sala makamo pour na ko exagérer, ozo sala makamo pour na ko ressembler ce pe nanani na muki oyo za nango na muki on zambazo pe sa ndo ko somba ba maquillage pe ya ba moins cher eza, ya ba cher eza, ya ba moins cher eza, ya ba cher eza, ya ba tniti ba première dame eza pe maman papa ko sombelo pe lo sali au plaisir ya batum soupeneti ya moi un bana classe boy na boy donc nyos tuana kolingate ozala muto yo ozate okendo somba maquillage à 100 000 ou que somba maquillage à 50 000 na vanta tout là et ce maquillage à 100 000 les amis soko sombi ebele ba sangisi koko ça pe ba primo ko exagéré en tout cas o eza tout même pas na poche na yo en tout cas reste toi tikala na kati na boyo tikala na kati na boyo vraiment hein
ati kaka roi adoraka yo na muki oyo za nango papa adoré yo roi penza zo adoré reine na tant ka reine atika moi maquillage moka muki boy roi adoré yo o comprendre que makamongo etambola bon monde des autres tambola na vitesse yo pe kwa embrasser vitesse soit des autres que soit pe lo msuzo tiango e bimisa o bien fo lukaka ke lo ka cher kanga maka ni lo no na haya mwesha wana soki non so le kono mwesha wana ezo bongisa kanga mana o kulukate ke lo ka cher vraiment la pe lo ka cher pe o cheko baby sio peut-être lo ka cher et simba na ka no la bukasa peut-être lo ka cher penza et simba ka Emilia Gwaldi no peut-être lo ka cher et simba ya lolo mena yo penza suka ka kutozo so pona fontaine na yo au monde qui fontaine na yo c'est solo là netinga da fontaine na solo là na lukara na tala mis pai pourquoi alors que na nga déjà ne loko nanga ya bien voilà en tout cas encouragement oui ça la penza bien et ça la penza que mi bongisi papa penza côté na nda penza côté abi nga vraiment veut dire que mbonga libalo na pesara vraiment na pesara faisant na bala vraiment ça veut dire que neti yemora lo baranzamba ba chérie mama nanga nzambe ya ba chérie donc na kanisa ki vidéo ezo sala ou bien yeba ko rester na kati ya budget na yo yeba ko lingo sala ko déborder te pour quoi ko ressembler ko lingo déborder te na le bien pourquoi ko ressembler voilà ko lingo tout sala pourquoi ko ressembler na première dame par exemple et na pesque exemple voilà na pesque par exemple ou quoi ko ressembler na première dame o yebité première dame et lo ko nia sala ki po asimba sa pona po alata nini donc susu amelaka keloko ekokina mongongo ne kolukato melelo mobo ya munene sipende nini talaka ka et ça bien te vraiment tikalaka na wana peut-être biloka cher ming biloka cher penza et ça maka pona Laetitia Nora na États-Unis biloka cher penza et salama pona et voilà na kanisa ki bino mobozo comprendre idée oyo donc rester na budget na kolukato c'est stressé parce que mon première dame lukalati parce que mon première dame Luka Sali boy yo ebeloni première dame Luka Salité peut-être mon sœur moussous vraiment à simbisa ka le boutin oui bité ça pas le boutin par de l'eau qu'on y a sali poisois yango donc un beau tikalaka bongo bozalande ki bobino bozala toujours dans les vrais kolukato salopé sa image extérieure ce qui na katina yo hein eza bien te et koyeba na kaka voilà j'espère que vidéo et ça nos plaisir en tout cas bisomba sombate mais là oye kokina yo hein mais là oye kokina yo bisomba sombate dans le bien bisomba sombate ah sur pété zoya bisomba sombande ezala minité mais là oye kokina yo savoir quoi accepter mais accepter vraiment na ndenge ozali en plus de cela maquillage juste pour na quoi embellir maquillage juste pour na ko bongisa ko lingaka te ou la muke bimi saleté na nzela sukinga na kuteno na nzela par exemple usanga yaya nazonga non ndako na kindu bungama na kindu chaba maquillage niko laksanga na ki chafo de ta après toi kokutana non na oboya ponga asina monio na oboya pona asina monio na sanswana donc j'espère que un vidéo ils ça bien na ba fan nga nyons tout ya mikie ya mikolo ba tantine na les lave trop ah vraiment vidéo ils ça là un peu plaisir pourquoi pas vidéo oyo et ça là pourquoi pas vidéo oyo ça là vraiment plaisir na Yves Dianza pourquoi pas vidéo oyo et ça là plaisir isus na Aziza mukuse atalo ah voilà plaisir vraiment vidéo ils ça nos plaisir Nadège vraiment na kati ya Paris vraiment je sais peli la vidéo oyo voilà j'espère que un bino tout bo c'est peli plaisir ezayanga ya kwa ko sula na bino en tout cas tourna sula na bino bouti la un peu ba question na c'est peut-être yaya c'est la vidéo boy yaya c'est la vidéo boy il ko bo lobelate tout wana vraiment je suis là pour ça bo profiter tant dans ça ba vidéo pour me connaître que ça ba vidéo en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo on a comme ça que vidéo et ça lieu plaisir vidéo et ça lieu plaisir n'a pas fidèle première dame tout n'a pas signé tout il y a Valère pas signé tout il y a le coup mais déjà ensemble avec vous tout le bas première dame look maman a commis ya papa na katia donc j'espère que ba star va mi bal na mino un ezande bino ba maman un ezande bino bat bozo ah bo simbi masolo j'espère que vidéo est sali ou bien soko sepeli subscribe na chaîne ou pose à la parmi les premières ya mona ba vidéo na nga tango ekobima en tout cas de ma part je vous souhaite déjà vous passer votre temps bien dans vos familles et on a tout à très bientôt première dame look maman a commis star ya papa